Tongawa salo songana kodaye Sokyo songite okoyoka sangwa milelo Po ata kutu moto ya beta kangonga Ya katoliko soja bele agogyo sede menamu te ngalidor Menamu te je t'adore Koma suffisant mango Vegamu ya e kachakana ye bako lengela ye Lelo nanobi Oh Milangi Oh On va le faire guitare Oh Joël Bassouna Le disque, mon guitare, mon embête, des guitares sur la lipa. Lelo, après qu'on fait le midi, c'est fallu pour pas. Ou on a trop discuté côté. Donc, Ayaki, ce qui est normal. Si comme on dit Davido, il y a tant Davido a musique. Même si on a rêvé qu'on fait le midi. Ce que on a fait le midi, c'est Michael Jackson. Tant à niveau qu'on fait le midi. Davido m'tologai Kofi, to Kofi m'tologai Davido. Et sa collaboration, basée sur Sony Music, Sonima Music. Et quand ça MC entre bango bakutani, moi on a réussi que Vera m'tologai Davido to, Davido m'tologai. On a côté on a coutunga, et on a roulé bat. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Ouais, Zanifai, au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, quitte la Marcadet, Poissonnier. Bandaka comme matin, net au ya Château Rouge. Pour yango, Awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka matin, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana. Au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment Awatoza, et ça on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Zanifai, et l'autre on est dit boum, et Zate, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous on a c'est quoi vos notes? Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Non, mais bien ministère c'est pour la yawa. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo en gros en détail. Et on a yé. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, sorti awa tout ça. Donc, ça aussi bah, ça y est awa pina du ça na seconde capacité. Ah na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça aussi même il carton moko. Doté le ka na menga gros. Donc, bah, prix au les awa, rien à dire. Donc, bah, écart en moulaï, ce doté la bloc en gros, la bloc à bien, il y a bio. Tina yawa, na pep sa bon on a pas paria. Au salaire nana komakaka awa nazanga mumini awa to Thompson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makayabu ya ambassade Oya pembe. oya pembe bongo pondu ya kim pondu oya kim sibul na 5 €. Omawa Fonatika nyao. omuna wa Na ye libela awa. ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh, c'est dit jamais vu yango nde makambo fait. donc ça 4 Marcadi Château Rouge en face il y a Carrefour Market okomona drapeau ya Congo RDC eloko makasi bon mutsambo pe na monu wana. Evida kisalaki ndeki mon frère tellement pas pris comme que ça na yaka na donc na côté On me la ngai. Congo fa ke boso tolia biloko mboka na biso moko. Et puis tu drapeau, tu drapeau de banda wana. Drapeau ya Congo ba misi neti oyo
ya mai ya Congo bauti ba province bauti ba mboka mosusu boya kosaprovisionne po ba prix yango Bonsoir, vous êtes connecté sur le site number one Yaya Nabango, Papa Nabango, au Italie Information. Nasa toujours dans quartier latin et pas ya Kofi Olomide, le grand mopa oyo vraiment a kobeta concert en direct ya Facebook. Tokobilango na oyo azali musicien oyo atika na poto. Ayana kin awa pona ko sala plaisir na ba congolais batutu balinga la bonne musique bébé J3 avant moment na ye na opesa mbote na Ami Dambala na Paris pe mobali na ye Moïse Salvador pe na Guy Laroche mokonzi argentin yaza na Paris pe Olga Mongita na Paris Giscard Kadima na Lyon pe Julien Liwala na Londres pe na l'agence Buy and Go agence Kitoko oyo edaka ba congolais bakende partout aux visa ba démarche Kitoko hein Buy and Go avec le patron Richard Dounia sans oublier moi Sinaye Vanessa Bossa. Alors je dis un grand bonsoir à celui qu'on appelle bébé J3. Bonsoir Sandra Kazadi Sam. Sandra Kazadi Adandoi nanga. Sandra Kazadi Sam Kazadi. Ndoi nanga. On partenaire officiel. Voilà donc Sandra Kazadi n'a pas sur mbote pas soza. Les sasi yomo ibiola vienanga de tout le temps de toujours négato sur ngana yo et puis tozana Sam Kazadi mais na bosanité avant na ban émission. Faut appeler ça Imbote, le quadre couramment de Kofi Olomide marché central, mon boss. Et puis deuxième mout, on appelle ça Mbote, à Mutambongo, avant na Canada. Jérémy Benga, monté ma famille lo quoi. Donc fallait lo quoi, yo mo yebi maman na Jeven, na pesi Mbote na Canada, on na Montréal. Et puis na bosanité à Maldog, le jeune millionnaire na Ottawa. Et pourquoi pas vieux garde-robe, le vieux José Kabemba Bilamba et Belé. J3 okolimbisa ngai ngana za chroniqueur sans complexité ngai na lobaka nde oyo bato ba ovanda na ndaku na ba internet oyo balobaka o ba komantaka ya ngande na zwaka na tuna kabino balobi Kofi Olomide le grand mopa o mikolo azana base. Alors Kofi Olomide akomi koloka ba featuring alukina mwana ya mukeo Davido basala featuring pe azuluka maître Gims susu basala su featuring balobi no Kofi Olomide le grand mopa asili gaz asili yango akomi koluka ba misie mususu mike mikyo ba gaz basala ba featuring Sam Kazadi tant qu'on fait la musique nanga no to botamate tant bana ba le jeune étudiant nanga na yo to iba été surtout commandé Kofi a plus de Totoroba 30 à 35 ans de carrière musicale. Donc, Azasu Natante, nga elora na yebi, eza que patron nga Kofi Olomide, azo préparé moi single mo comme on a une légende. Pour yaza légende. Au moni lelo fali pour paya qui pana bisu d'ailleurs na pesi mbote El Marabi. Donc du Cap la merveille pour aya qui concerne Abisso azonga ginda kunai donc akenda gite ya ki nanda kunai ko betela bana mai tour neza la rara amoni babiso ba bébé J3 ba lindala ba chef nanga Volcan mibeto ba o abeta selfie plus de 18 millions de vues. Un guitariste moi le ba mingité tika biso ba musicien ba chanteur to lobela raé donc yepé mtabeti dans sa boss donc tant à mon ipena parler naé lelo après Kofi Olomide c'est fallu pour pas ou on a trop discuté côté donc ayaki ce qui est normal si comme on Davido il est tant Davido bani musique aime ça bano rêver Kofi Olomide ce que mon a Kofi Olomide est à mon Michael Jackson talent niveau Kofi Olomide Davido mtoluka Kofi to Kofi mtoluka Davido té et sa collaboration basée na Sony Music Sonima Music et goza aime so entre bango bakutani moi na ko que vira mtoluka Davido mtoluka wana côté on a kutunga pena na rolo baté de elora na roye bisawo ezaka ke non eza featuring grand prêtre de quoi ça la featuring na James Martins ça la featuring na Meway ça la featuring na ba grand donc mon nom normal
mais eloko to bête lango c'était ma case les albums à quartier latin au ba JR33 ba linala la Zumbax ba Mayase ba multiplicateur ba Fabrizio ba chef Nabiso Meli ba na Nzembo nanga BBG3 le premier ministre Edouard Philippe nana Nzembo yango to lobela mingi pour actualité pena yango monno moni biso to studio tous préparé live je pense semaine prochaine to banda studio déjà à biso Nzembo déjà chef bandaki o oyembela Freddy Tagar bon chef na biso oyembela Freddy Tagar Ngamon BBG3 na oyembela maître Zéfi na mère en touffe de A à Z donc moni mama polémique au tika biso to ba polémique to ba sauté artiste solo ba yeba na voyage ba pays d'Afrique benga bino voyage pays d'Afrique benga bino mingi artiste solo ba yeba na voyage pona yo sans polémique tant à part quartier latin ba orchestre non ba respecter ba norme il y a musicien normal voyage musique à kitoko orchestre fan wana nga na répondre yom to journaliste pour nga na yebi ke calamité to utaki Togo to kenaki Brazzaville to kenaki Côte d'Ivoire to kenaki wapi to kenaki ba Kigali to kenaki ba Morebele wana sko yom to ba ke non a un tel a kenaki voyage te un tel a kenaki voyage te mais si toi ou ta poto oya na Congo pour ko aider ba tout balinga la bonne musique na sirpe à part quartier latin autant la pe ba orchestre mususu pe oza musicien oui eza nango net orchestre nous apprécier o tia président Werason na Angola président Werason na Angola Fali Poupa avoir un pays d'Afrique dernièrement Mali Sénégal Côte d'Ivoire si ko bébé toi ndenge fali avec abetaki tona mwasi na ye avec na concert mais et comment on dirait yango nde makambu yango nde actualité donc et comment dire yango nde Koffi Olomide pourquoi ils ont kaka simple ayaki na ye biso to sepeli parce que tant à côté qui grand père de quoi dans le bagi mona mayele aye il est venu donc moi mayele aye bino bana basoba te oh non mona mayele dans sens que azasu biso to ka bana mayele pour to la carte effectif mais ya azasu effectif na biso te vous comprendre et puis aye ko yeli azongi place ya papa na maman eneti mona bimandako siko azongi aye kotala papa na maman siko papa bengi mona mayele po aye kotala papa na maman donc yango moni vous comprendre donc ndenge za boye minga ko lobeza na ngote bana tu ya Suisse boye BBG3 yeyo donc album na biso Katete Zoya na opesa numéro na plus 243 85 82 22 942 et puis na bossa était Irène Yimbi na katia Montréal na pesio mbote place oza et puis na bossa était vraiment maître Zéfi à maman en touffe j'aime mon mari babi nzemo na préparé o eza ya bango donc j'aime mon mari nzemo héritier non bango eza slogan na bango mbale OK ah voilà eza slogan ya bango mbale frère Nabiso héritier Watanabe la Pulga yem tazwaka slogan na bango bango eza la mère en touffe de maître Zéfi na mère en touffe ce qu'on a répondre à Mumbal nae j'aime mon mari voilà slogan bango biso to bata Suisse bango bata Suisse parce qu'on a fond da on a place est bien donc voilà donc album Nabiso Zoya bat ba CP là bilo reza ebele bat ba temps redécouvrir ah tout à l'heure dans moi image il y a moi et l'autre préparé en tout cas le 17 mars ça a été sur émission écoute à l'autre lobby le 17 mars Boya et Belé na Saint James oh comment Mouskouri Boya et Belé na à partir il y a 19h tous sous show live Sylvestre Essentiel on est dans le bon Bino Touban en Suisse beaux à moi temps tous appelés JR33 Poussana Mouké, le temps au Poussana, n'a pas si on botte, pe n'a pas si on merci. Pona nini, tout le monde pona nini. Pona 10 pièces avec ça au Elenga. Non, na senga au merci. Na sengio en live. Donc, c'est mieux on a avec ça soana. Vraiment, to Elenga et BBG3 merci vraiment. Babiloro, tes abilo Mickey. Moni le bord à gauche et puis si un journaliste c'est basé belé pourquoi pour nègre Sam Kazati parce que toi tu es mon ami bah faut pas y baguer yo zama salanga et dans la rayona Juvenal Kibala vous êtes mes amis oh que non non tout coûte en aparté bon faut expliquer avec musicien
abimarape yo yebi to toke na boîte maram to salara sont la folie donc on linga to ye maman la jeta to salo songa na kodaye sokyo songite okoyoka sangwa milelo po ata kutu moto ya beta kangonga ya katoliko sokia bele agogyo sede menamu te ngalidor menamu te je t'adore Jerry Mubenga yo mo yebi pire nanga na bossa été Amaldog Boss Live na bossa été Nelly Soukali Judith Katende de gros bisous Amaldog Boss Live jeune millionnaire et puis na bossa été Christian Matadi yo mo yebi mutu nanga tozanano opese mot avant tozanano alors c'est présenté pour na bato wa monyo lelo guitariste pas ça yo au début sur dans moisson ouais en tout cas pena JR33 yo on a se présenté donc JR33 oyo bandeko partout dans le monde entier boyo karo les grands mopao zo continuer toujours ko façonner JR33 yo donc na pesi mopao mo kondimbo te place à voilà quoi na ba fan tout ya quartier JR33 beta blo a fali o atika na katela tete yo kana to mo na place uza to place va au monde qui non ça là on bien ouais kataka ya monene kwelinga lelo oye lutinga motu ya ekwelinga ya monene kwelinga lelo oye lutinga motu ya ekwelinga mama ekataka vraiment lininga ngayo Gérard Ntiona ya monene kwelinga lelo ngo ya monene kwelinga lelo ngo oya kafumba lelo kwelinga ekataka ndenga linginga nganga bolingo na yo ezali la mer soki pe océan nga nayebi te kasi na comprime effervescent nga nayembi ata na vere ya maye nakobika te meri bafose te ya kozwa no nga yawe yozali wa oyo ngai na miponemi Gérard Ntiona kataka balanda baeba balaki presse bakomi regrete pe baeba balaka te bayoka mpoza ya kokonvole Justino vitamine ya nini yingi oyo namela nakoma suffisant mango elamo ya ye kachaka na ye bakolengela ye lelo nalobi donc voilà quoi. Kolinga te kachaka David Toge Kolinga te kachaka makila na ngetanga bongo ya kolinganga Sam Kazadi lobelanga ye kataka liloboyo rena lobelaka rwase na lito ilinda lala bonalanga ye kachaka ta la moitié na yo bonanga ça suffit na bazuwa ayo leli ayo ekachaka balanga bayeba balaki pressé akomo regretter mais chez toi partenaire oh merci beaucoup ndeko nanga c'est présenté pour la première fois pour na bato ba monyo galelo. Ouais, Sam, pour commencer, na pesi mbote na grand mopa au Quadra Koraman. Moi, c'est Spra d'Alindala là, avec un bongo donc dans un chanteur quand on monte au Panzasa. Oui, bah voilà. C'est de bon bisous qu'on a quartier là, c'est ça là, professionnalisme. On a un chanteur au changa li kolon na beti, au changa na scène na beti, donc partout au changa na obeta. Donc tu vas là bas yebi na imba ba voiture. Donc voilà. Alors en exclusivité pour la première fois, pour nous rester la Kofi Olomide le grand mopa au obeta concert, il y a Facebook en direct. Ba fanatique au Hollande, bino quartier latin, ça là bon plaisir. Longa ba voir likolo o yebi longa o batu ba le quartier latin o pe batika. Ça nango. Donc, lorsque saison sèche comme ça, ma rivière nyoso, na combien ça la nyoso ya mabe, bona zoma ya miso kolela yo babu, jili babu na linga yo linga ngaite, et pourtant na motema vibrante sans encerclete. Mama, mama, mama.
poids doux sur motema nanga succès ya fashion nanga yaka mpo nazala soulage tina motema ezala tana etire te na fungolo monefika tina motema ezala tana etire te na fungolo monefika na tia yo na motema nanga babu boya mora libele harmonie l'histoire héritier kalema na ngai yango tingelanga na pete na yo ata tokomi nano ndako moko te Patrick Kalonji baba koloke na dedemoniato Abuya salina yo choya départ nanu natondi yo te na souhaita jamais kotonda yo bezo pesa kinga na selimine bongwani ya sene elimine na makila microbe nyonso ekoma grave na kombo na ngai eko se révoltaka chaque fois yo kaka kombo ya je t'aime yo mama non ça mais omoni eza po tolakisa professionnalisme oyo eza quartier latin tobenga yango état-major général en Congo. Donc pour profiter, mon souhaite oya mingi mingi na télé za poto annoncer album ya quartier latin. Ngana na titre nzemu nanga Une nuit de chagrin. Oyo batu ba comprendre vraiment de quoi nous sommes capables parce que moni biso loba trotter nous on prouve plus ce qu'on sait faire comprends c'est-à-dire bato ba ta la biso ba comprendre que polémique ya na tinati c'est plus le boulot ngana conseiller ba massa o boza peut-être na borkesa mususu c'est-à-dire le bol le grand TV bo finga bato ba na niveau na binoté c'est plus de se concentrer parce que après carrière oyo to na carrière où ils est là absolument moi ba vient na biso ba fali poupa ce loba sa preuve c'est parce que bazwa temps ya loba n'importe quoi à la télé. Je pense qu'ils ont exemple au Bisotoko Landa. Numéro de téléphone pour le poto au plus de 53. Il y a Oli Moucheni Kotamboka, code mondial. Vraiment, ça me casse. Moi, j'ai la émission au Batouba préféré. Donc, quand il y a le Bia Willy Moucheni, 89 63 82 259. Plus 243, il y a Willy Moucheni, 89 63 82 259. Artiste Azana pour Naga Kokoumi Saïtse. Netolo Aboisson dans sa libéraire. Ça dit beaucoup le ballon. Mon esprit de la place à nous, il faut moi conseil et ça la rabisso bien. Quant à moi, on a fait Simote à Paris. Venant à Berger Montou, Alpha Mokoua, mon boss. Non, vous avez mon Alpha Mokoua, bébé Amachita, Amis, il faut des drums, Pegingira. C'est belé donc on a vu que vous êtes belé album à quartier la tête bateau beau hésiter encore ça dit beau comprendre vraiment que tous à cheval entre barrep na ba studio olingi libanga olingi banzembu ba tumsu ba zape abengi na numéro wana voilà obengi na numéro merci Espada tozali na mbanda ya marka uzo ye mutu alobi ndenge ezalaka pesa ka marka uzo biloko toka non eloko ngona na remercier d'abord patron nga mopa mokonzi de l'autre tchatcho comme hymne national na pays tout ba beta tchatcho na remercier patron nga ipo vitesse son nation on a suivi des champs numéro de téléphone non numéro de téléphone nga plus 243 89 78 80 617 dans numéro nga ngwana bato tout balinga kada vidéo numéro nga ngwana mutu asali makamu na Congo bazondi madoki mutu azopesa bato ba champion d'Afrique le lo retour pas mon pas au mokonzi donc yango wana vraiment oyo na elengi ya Congo a tout la vérité donc yonde opesa ka marka us biloko alors en exclusivité pour nous faire la plaisir on a confié l'omide nyata nanu batu bayoka na to lingi polémique souté ah to boy na biso mamba polémique wana merci na patron nga inenga zo fula to ka ndenge obetaka kita kuna betaki boy kuna betaki boy kuna betaki ouais là on a bêta qui en haut mais micro on a au moins une guitare moi muta pour cela c'est que la sobi bamba donc il y a moi un moi chiera non toi malobi ke okanganga na pungwe napena sepela nanga na pungwango me batikanga na sala na pungwango me batikanga na kangama na pungwango Gérard Ntiona oh milangi Joël Bassouna.
siko disque moi guitare mon obeta ne guitare siko na lipa so bilo on sala baluti guitare ono vi on beta on neti munda ezali te na so guitare yo ka chacho on comprend koko na biso ki mfumu siko prise apese ngaka esuka yango wana faut dans les on beta ba guitariste ba ben polo ba finga ba leader faut tika ba chiffre le quoi ba fait na biso ba lombo makedi ba pitika ba papa lutumba limero na ngona pesi ba tutu apoto ba linga Davido mon papa pesi nganzembu apesi nganzembu le pe na mo beta pe na fiti nga ba président Falina Koffi Olomide na so beta merci na mon papa mon konji poto to beta déjà concert kala mingi malade ebole ko esuna bo vent. Merci beaucoup mon frère au pesi la numéro de téléphone donc mon frère numéro de téléphone pour na ba chérie akitoko oyo balingi obwaka bango oyema bango bato poto à Londres, hein? Joël Bassoun dans les États-Unis, Olingi aux Olibanga, tout ça. Donc Moïse Samnani, patron à Fiesta, Metro Bar, Jerimbo Motopamba, Alain Bissa, mon peuple placé de l'Engelo, numéro de téléphone, plus de 143, il y a Olimoucheni. Donc numéro Nangeza plus de 143, 81, 35, 71, 926, WhatsApp Ezawana. Donc Mututu Oyo, Azana besoin de dédicacer Nanzembo Nanga parce que Nanzembo Oyo, vraiment, Egosa Ape Makambo. Parce que minute on est zasigo tanabiso donc tanabiso donc to s'exprimer igeseta ay maramna loba kije capitaine ou KBG Joa ou Meru de Bafosset plus 243 81 35 71 926 donc championnat na ebiti ba chéri bobenga a Bogar vraiment bobenga te pona ko déranger tout ça botika sa musala anon jeune a sa musabele ngana okende na kotika bango bayima basala nyonso pona ça plaisir na elinga Kongo mobimba bino botolinga elinga Kongo Samkaza de partout. Merci Mingi, Bengi, le patron Richard Dolozaï n'envoie mal la force en kill, BM, Bernadette, Masengo. À la prochaine, pour émission, vraiment comme Nasuka, Toroselo Monayo et aux bien. Donc merci Bengi, le patron Richard. Dounia, le patron de l'agence Go, agence Kitoko, il faut qu'il y en ait partout. Pendant que Bamikanda. Joyeux anniversaire à toi David Lutete. David Lutete Andrea Okito. Ya Catholico, Sokabele Kokyo CD, Menamu te Alido, Menamu te, je t'adore. Jaden, vibration de Paris. Kende sekondi mikengana sufre o motema nangeza na maboko mayo wapi moto yo akosalela biso conciliation ya lamu ngai moto bolingo na yo ekomisa ye kwele yango ebembe na nga bankusu pali ya nzoto nyonso nie kuswa kolia motema bongo memela yo sango ya bolingo na nga mon bébé bibi ça me kazadi mon cœur Salozonga na kodaye soki ozongi te okoyoka sangwa milelo po ata kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abele akoki osede menamu te ngalido menamu te je t'adore Jardin de Paris Fils Matomina. Ouais, na ebiki tena minute soyo donc son éminence numéro de téléphone 243 Oli Moucheni pour na bato oega arrêter mais tout ça émission bombanga na yo toko passo là d'accord Samkaza ouais numéro vite fait plus 243 ya Oli Moucheni 81 82 19 920 no multiplicateur yo quoi bato ba pesa biso ko confiance ba osepela. Merci beaucoup, merci à Nico, les caramels professionnels. Merci Naoba Bengi de Tendai Maboko Bank, Chosi Matata, Ange Céleste, David Lutete, patron Yasolo, sans oublier le président de tous les présidents, Fanfan Longa. Merci et à la prochaine. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Kata.